Tozongi lisusu Katazoba la chronique Intello, mbote à tous nos abonnés, à tous ceux qui nous suivent en ce net moment, topesi bino mbote mingi, biso wana tozongi lisusu Eagle Woman devant le microphone. Katazoba la chronique Intello, Boalwood TV, la nouvelle chaîne, la chaîne du moment. On est revenu avec un nouveau numéro. On a des choses à se dire, mesdames, messieurs. N'esprit y a bien, tous à la razalaraka aboye. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Arrêtez! L'artiste Fally Ipupa à Goma a pu reporter son concert suite à un désagrément qui s'est passé autour de cet événement. On va en parler, mesdames, messieurs. Mais avant tout, si la biso no ba like, bouquet na biso no ba like déjà. Et ça biso qui to connaît lengi. Bougnete le biso déjà à biso. Voilà. Partagez l'émission, partagez le lien. Botchetcha na ba statut, bokata kataso bo sepeli botchetcha na ba TikTok rabino comme vous voulez. Nous avons aussi une page TikTok au nom de Tangawisi, page Facebook au nom de Tangawisi. Et faites un tour là-bas si ça vous plaît. Et au sala qui tourne lengi. Alors, ba détracteur, il a fallu Ipupa ba sepeli ba lobi akena Goma a betité azui ba boycotté concert a fallu Ipupa ba lingie lisusu te Goma ba boye asili a comme aussi la ka biloko ba lobaka tous les jours et changement ils à la kati ba répéter les mêmes choses tous les jours que fallait fallait ngopé kosi la ngoto mona rangote au salaire mission na janvier au lobby fallait asili. Au salaire mission en août, au fallait asili. Au salaire mission année prochaine, au fallait asili. Au salaire sous année prochaine, fallait asili. Finalement, moto aussi asili net de 2021, ton à 2022. Normalement, en 2023, 2024, on ne va pas en parler. Bah, musicien, bah, si là, tu le bela, bango souté. Si vous avez au salaire mission en 2021, fallait asili. 2022, fallait asili. 2024, fallait asili. Donc, yo moko so comprendre que mutango azo la nikati. Vous comprenez que ba nezo leka olo baka mutu ana sili a aussi la carte vous répéter les mêmes choses tant que tu sais bino que ba chroniqueur ya l'autre là bazaba zoba pena donc photo kataka bango awa ya to seli bango kata zoba pour en déplace to suki sa maele na bango awa pena ta o za chroniqueur ya mutabovan chroniqueur a makasi ya mutabovan Uzambanga olobaka sonde nini awa tosukisa abangu kaka ponga pena mutu akotema nanga débat mutu ya artiste abova na mona raiti ba oloba neti nini bazana ba argumenter pour artiste pesa na ba œuvre malonga petit. Alors Fally Ipupa soki a reporté concert na Goma à Betité, c'est parce que ce qui s'est passé, producteur a s'expliqué. Producteur a s'expliqué et a expliqué clairement concert est prévu et à 14h. Pour une fois, bah invité, bah y retard artiste y avant. Pour une fois, na mamba musique à Congo, artiste y avant, population tout ba fanatique bah invité bah y retard. Fally Ipupa koma qui attend. Concert il y a 14h, public et yé kokoma ebele na lieu. Il y a concert, bah yé kokoma wana partir yaba. Je crois 19h ou 18h comme ça. Hein? 18h nde bah yé kokoma na lieu ya concert. Alors qu'artiste y a qui avant. Donc artiste mutazo zela siko au public ya. Tala niveau. Alors bango lokola ba yé na retard. Vu situation où ils allaient na Goma, na ba producteur, na la police, batali que artiste a banda concert 18h, na sentiment ya concert, na bilengi nyoso ezalaka wana, et ko emporter bango ba kokoma ba 19h, 20h, 21h même. Comprendre? Et ouais ko mema batu ba koma ti ba 18, 19h, 20h, et ko gêner batu par rapport ya ba retour na bango na ba palais. Transport est compliqué, sécurité na bango est compliqué.
Tobo sanate Goma eza parti au tilelo guerre eza kaka. Alors moi quand j'étais à Goma déjà pour le festival Goma Rire, on avait le même souci, c'est-à-dire que tobandaki ko sala effort ba activité na biso et koma na ba heure moko ya musika te pour na moyen ya kozonga na ba hôtel déjà parce que ville o eza na guerre. Boko lekisa air boye bokomi na nzela o babanya nani oyo o bamunya nani oyo babimi basali bino mabe bakoloba mebino boyebi te ke ville o eza ville ya bitumba. Donc voilà, problème wana eza vraiment fréquent na ville ya Goma. Et puis il faut savoir une chose côté transport, déjà na Goma à partir ya 17h moto ezala sauté. Donc eza lokola Kinshasa te moto atambola katati ba 23h selon kaka ndenge ye moko komona ba 22h ba moto ezo circuler na Kinshasa eza bongo te. Goma à partir ya 17h wana eza loi ba moto e circuler lisu te omona yango te. Basala bongo pona ko éviter insécurité. Donc pona ko prévoir kaka ba protéger bato. Parce que wana eza ville akeba boko va na bino bien boye bu o groupe nini o ebimi ekale bato. O bato babimba beti bando beta masasi. Donc fallait pour papé azala qui confronté na même situation. Alors ba monique ko banda concert tard pour que si la très tard et au tia bato na insécurité. Alors tant mieux ba annuler. Alors producteur na la police dans commun accord ba yokani ba reporter concert et salama jour mosusu. Alors vidéo moko bo ezo circuler boye bato bazo silika tout ça. Bato affaire bazo lo ba vidéo wana ki bato ba boycotté concert ya Fally non. Ezande bato bazo silika pona nini Fally a betité. Bato bazo réclamer pourquoi Fally a betité. Yango mona ki bazo sa mobulu wana mais ezate ke ba boy Fally a beta. Donc bako reporter concert wana ako beta yango jour mosusu o bako estimer que sécurité ezali. D'accord, parce que bato bayaka ba concert boyebi que tout le monde azaka véhiculé te hein. Mutu to azaka véhiculé te bata VIP bako ya na ba car na bango na ba jeep na bango bo bata ba semi VIP na bato ba moi système en moto esala bango bien. Na Kinshasa ezalaka soki soirée sili très tard to sauvaka na ba moto. C'est-à-dire au bandira jeu de moto. Oko kanga bena moto boye express yo moko. Neti na bakini wana moto boye yo moko bomona ba 5000 6000 p. Ozu moto yo moko ti victoire ozu su moto mususu ti ba changu ba matete banini. Okoma no bien. Mais na Goma 17h moto déjà na circulation ezati. C'est qu'au concert e banda 18h. Donc ba moto déjà sili à les concerts e bandi 18h. Tango ke sila ba 19h 20h. Bato ozonga ba sali neti nini. Et ya okoma lisusu fallait abeti concert bato ba koti na insécurité et ba kisi sous problème. Donc le concert est annulé pour des raisons simples. Artiste aye attend, public ayé retard. Vu l'insécurité à ville où ezaka kuna, ce qui est connu d'ailleurs, moyen ba beta concert tardivement ezati. Yango ba annulé. Donc ba oyo ba se ba fungola ki champagne. Pona koloba ke Fally ipu paza boycotté na Goma arrêtez. Ba oyo ba lobi ke Fally ipu paza boycotté na Goma. En tout cas soni na bino o ba yembaka soki ezalaka na makolo mbele bukiye soki soni ezalaka na makolo ndesi ebuka bino. Batu mobimba bazelaka na bango kaka échec ya Fally. C'est triste hein. Donc batu mobimba tine bavandaka wana bakwado ya fere bazelaka na bango kaka échec ya Fally. Eza pasi mutu mobimba pena mukolo mama abino aboti yo 9 mois na libumu aboti yo melisi mabele otamboli okoli okomi mutu ozela anuka échec ya muninga no mobali po soi-disant yo mata na gloire. Eza mawa mna mama aboti yo akoba ndolela
na boti pena mwa mobali mobimba koli boye aokokane makambo te azelaka échec ya moningane mobali parce que banganga na ye bayebisa eke so fali asili yo moto komata. Guide digital paix à son âme mwana bato avatika biso alobaki makambo ebele bazala kondima ye te. Aloba makambo ebele bazala comprendre te bazala kondima ye te. Mais lelo sikoyo makambo aloba wana tokomomona ngo aolingaka akokana na fali. Alinga akoma lokola fali. Mutu aloba yango biso mutu na bango mokoti azolingaka akokana na fali. Nganga na ye ayebisaka ye ipare soki fali asili soki fali akiti abungi yo nde moto kotikala na succès ndenge nganga ne akosaka ye. Yango moni ti lelo bazelaka échec a fali. Babandaki na 2020 fali azosila fali asili tokomi na 2024 baka na même nzembo. Siko il faut la zoba pour comprendre que so bandi koloba na mutu banda 2020 azosila na 2024 ozoloba ngo kaka seka sili nanu te. Il faut la zoba pour comprendre ngo te. Azosila 2020 azosila 2021 azosila 22 23 azosila 2024 azosila. Mais faut la zoba pour comprendre que mutango azakaka. Moi mobali mobimba boy tata mukolo papa abana mobali ya moto oza pe na babokilo na basemeki ovanda ozela anoka chute ya fali ozela anoka kosila ya fali kosila ya muninga no mobali po yozo mwa souffle o vinini o vite moi mobali abundaka na terrain moi na mobali avivaka. Moi, on va la zarate au vent de rose et la moninga sila qui t'a pour réunir, non? On nous a soso, on a ndeke, on a moano. Bato goma bako kende ko boykote fali na likambu nini. Comme si c'est un artiste congolais moko oya sali la bango mieux que fali. Quel est cet artiste congolais a sali la bata goma mieux que fali? Même Inos Bia sala plus que Fali te na ba este wana. Inos Bia a fait ce qu'il a fait, bravo, c'était bien. Mais oh Fali a apporté na ba este wana, Inos Bia a apporté ngoti. Fere kutu kolobati, wera kutu ata linzaka, ba jibe kutu azala kuna te, kofi kutu etaliete. Quel est cet artiste congolais? Oyo asala badon asala makambu na population ya este koleka fali azate bango moko baza na dette morale ya fali donc bango bakoki ko boykote fali boyete ata kutu ndenge nini na goma na bako boykote fali te bako boykote nde mutu alaka bango mbongo ti lelo apesa bango te. Artiste musicien olie na yo tondi te. Ok, ko tia concert na yo ya VIP, soi-disant VIP na showbiz. Showbiz angona nezaka soki 20 places à pamba, soki 30 places. Ok, ko tia concert na showbiz. Ombongo wana toke sunga population ya Goma. Faut être malade. Ti lelo bata Goma bamona mbongo wana te. Mbongo bolakaki bata Goma eza wapi? Botindela ye lien oyo. Mbongo alakaki bata Goma ti lelo eza wapi? Abeti bango bo wana 2 fois ombongo wana toke sunga population Goma ti lelo bata Goma bazela mbongo na bango. So oyebi nde basala makambo te kosala na sentiment te pour landa fali. Quand Fali va à l'est avec docteur Denis Mukwege kopesa ba ambulance kopesa ba nini, il sait ce qu'il fait. Ayebi ndenge esalamaka. Yo oyebi nde esalamaka te. Artiste mobimba bimaka te. Okangama kangama na coin na yo. Goma ngona nozo beta lisula Goma yo yebi Goma ngo oyo kende kopesa mbongo kuna olingi ba location moko ezanga mutu na makolo mutu asenga ki mbongo na Goma azati olalika olamuki po kokana na fali na beta concert humanitaire na kesunga Goma. Inos Bi l'a dit, il a fait. Fali l'a dit, il l'a fait. Ka yo motoloba ngo salati mutama kiona musicien oya laka bata Goma salati kayo po il faut ezala pe kayo
eza nani so yo te. Fali ntango alobaka makambo ya Goma akendaka sali ekole wana baotonga bomona ekole inosi bi akenda atonga bandako akenda asunga aza na fondation na ye akita kuna asala ba œuvre ka yo moto olobaka makambo osala yango te. Mwana moke lokola inosbi azoza capable ya okende na Goma asali quelque chose. Soko yo tata mokolo ebele mandefu ba tatouage ebele na nzoto soko olaki eloko na Goma okenda kosala yango te. Est-ce que ozalaka obligé? Est-ce que batindaka yo olaka makambo kuna? Si le ridicule pouvait tuer yo muta liboso linga okufa nango na Congo, oza ridicule à un point na ebité. Musicien wa koki kolaka bato a Goma ke tokosala quelque chose pour na bino et puis a salité, il faut ezalaka yo. Po ezapeka yo e ozalaka yo. Fali asalaka tiga salaka. O balaka na bango te basala na bango te bakipa na bango te babeta na bango kara lokwa ba kofi ba wera ba jibe mutu pe tuna bango eloko azate mutu pe tuna bango eloko azate balaka na bango te siko yo mukusa nini tindaka yo okelaka ka batagoma makambo oyebi ko na mbongo te oza na mbongo te artiste abova mbongo na yo to kangoka na minoka ba chroniqueur na yo oza na mbongo te wana combien ozana combien? Bino bosakana na kozala na mbongo, o artiste abova azala na mbongo, ana combien? Mutato kokata komema paracetamol la pamba te na Goma, ana combien? Fali va construire une école. Il est sur le projet au sala ba maternité ba hôpitaux. Fali déjà mema ambulance kuna apesa biloko o mukili mona e yebi. Eza na internet. Yo bando banda ba location na bata est. Ba location na ba location. Mutambongo alakaka makambu sanki ya salango. Wano za mutambongo aliboma. Est-ce que musicien waza na mbongo akolaka population bazo souffrir pendant des années na guerre. Akolaka bango loko pia salite. Mutambongo asala abongo. Bino bosakana na ozala na mbongo Soko boko la mwa ba anu na poto tindela ba mbongo minerval mwa mbongo kolia yango na nde bomona mbongo. Ye aza mbongo, ye ebi mbongo. Mutambongo asalaka ba œuvre. Ba beda chou tang basalaka tomonaka. Ba Eric Mandala tang ba liberaka toyoka mabanga tomonaka. Yo mbongo noka na minoko ba chroniqueur na yo. Este bando laka bango kendaka te. Mutambongo fallait asomba ambulance moko. Yo somba de ambulance ki etika na Goma. Yo linga guerre na faliti. Yo koma guerre ka so fallait ache date yo po che date. Kende na mamba Goma sala na guerre kuna. Fallait asomba ambulance moko yo somba de ambulance ki etika na Goma. Bonga mna banga yoge yeb na za tembe. Oh. Bile bokamu sanga Okoma ka kokole ba data fali do pona yo fara ka na fali ya ngwana ndi ole sala ka ba fara ya ba data ba concert sala no fara no ya mamba Goma na mamba este kende na este sala plus que fali bwana mnanga na ndimio somba de ambulance kende kotika ba matela ba nini plus que o fali ya sala na docteur Mukwege na Goma na este kuna wana ngana ndimio yuza na mbongo koleki ba musicien nyoso na mbongo Fosa la pe koleka ba musicien nyoso ka yo za na mbongo ka yo la kama na Goma okenda te inos bia kenda fali akenda mutambongo asala mamndengo wana ozo kemba na yo beta ba conseil ya compte goutte ndengo beti moi 3 date wana poto zongi boy libela ovandi ti 2025 pour lukasu moi date moko mutandengo na okeza na mbongo place ni bino osakana na mbongo soka somi moi 3 ndako ne moi 3 terrain na ya 1300 euros soki $1300 bateka bakota maluku wana atungi yango ye wana nda komi na mbongo soko ba Eric Mandala ba olobani ba beda chou ba olobani mutaza na mbongo pembe ne batu balela kaka oh boniko ba musicien ba na stabilité te muto musicien mbongo azala ndenge wana bolekisa onka na compte maboko makasi nzoka mbongo pesa na ngo pete ekoma olekaka na compte maboko makasi akabaka te aza pe na ngo pete aza pe na ngo te
Mutambongo foto mona ba evre. Olaki na Goma oke osali. Kuna bata Goma volcan ebuki bandaku oke osali bandaku. Musicien za na mbongo asala abongo. Ya moni Inos bina rebo babanga konsulte po ba comprendre que poche toboka wani loko te. So moni mwana muke obango soute tika comprendre point faible non ba comprendre que poche toboka wani loti. Petit loko atiga kenda tongela bina batangoma wana bandaku. Bandako batutu ba mona. Batu pe bazo vanda kuna asala kamu bimba kuna Inos bi. Dernièrement ote kozala kuna tomoni ba photo. Kawana o batu bavanda kuna na fondation na ye. Artiste ka moko wala ka makamna este asala atika yi. Ba oya na internet awa asana mbongo asana ba papier o mbongo. Asana ba papier ana mbongo te yebi mbongo. Mwana muki Inos bia bandi musique lobi awa asana mama koke okitongela batu bandaku na Goma. Yo mukolo kaka tokoza mbongo wana toke nango. So to beti concert mbongo wana toke nango ko aider population ya Goma. Olobaki on stade au salati. Olobaki on showbiz au salati. Artiste Sony yo musicien Sony yo. Nebite so zo ratanya wa raisonner marambo au salaka. So yo ka apé Sony. Batu bazo souffrir na est yo kene go laka bango makambu en 20 ka aboye. Après au sali na makambu bango laka bango te. Ça c'est une façon de se moquer de ces gens-là. So batu bazana pasi bazo souffrir population ezana pasi zo souffrir Afrique mobimba ba yebi situation ya Goma. Tango to betaki match ya CAN awa ba joueur na biso basaki geste pour na est. Toute l'Afrique ba yebi situation ya est. Siko yo artiste musicien o vandaka na Congo o yebi pasi ya est. Ozo kende ko laka makambo zo salati. Ozo bima non seulement aventurier, ozo bima Tintin Milou. Yo artiste Sony ya moni fali ya oleka yo kaka. Oza artiste Sony oyeba mambo salaka te. Situation wana ya Goma wana eza situation moko basaka na nango te. Soko s'engager kuna il faut sala yango. Toute l'Afrique sait, tout le monde sait que na RDC baza na situation moko eleka na est kuna ya BNT. C'est connu de tout le monde. Quand un artiste qui vient du Congo, natif du Congo RDC, oyaza na bandeko bazo souffrir na est wana na guerre. Yo ko la kamakambu te après salité et puis au vandi na ozomela babula diamba nao. C'est un manque de respect. Et ça kozala vraiment ignorant oyo na ebité. Et ça la magatin un étranger a koya au salango to comprendre. Yo moi na RDC avec tout ce que les gens de Goma vivent comme situation, o la kamakambu salagati. O bimalogo ozo se moquer da bango. Na ko banda ba séance ya ba live awa to lamusi dossier wana to bengi bata Swahili ba lobby Goma ba oyina yo. Parce que aux artistes moko boy oza bina Tintin. Oza Tintin. Situation wana le kakuna situation moko epesaka batu pasi. Na batu bazana poto na batu ba misika situation wana epesaka batu pasi. Même batu musu na ba pays africain misusu su batali situation wana ya est ya mboka na biso balelaka. Siko yo moko musicien congolais ozo kine ko laka makambo moko yo moko yebi ke osala te ozo laka ngo po osala te. O se moquer na bango, ozo se moquer na situation na bango. Omoni siko bimaka Tintin yango wana. Siko na bato batala ko libanda babi mais artiste mutune salaka to esalaka te. Comment population zo souffrir ndenge wana olaka makambo kindaka te. Toko banda séance ya ba live awa toko lo bango na ba Swahili to la musa population ya Goma to yebisa bango combien artiste moko ya Tintin azawa akoka na makambo te malingi bilaka moko zanga na ngotina au se moquer na bango. Soto beti ba live ndenge wana toke na ngona Swahili to yebisa bango ke artiste o azo se moquer na bino. Toke na ngona ndenge wana. Ozo pe problème pe jour ke beta na ba Goma no zu pe problème. Média ezaka makasi média eza puissance soto bito la musaka science ba live a to teko pena inconscience na yo za nango wana to teka ki Tintin na yo wana olaka bata Goma osala ngote bako boykote pe jour ke beta kuna te ba aventurier ba musicien o arrêtez.